Moïse Katumbi va se séparer na Kabila te parce que babane ko kabola ba indemnité ba pourcentage nango. Scénario monene zo sala na Congo démocratique na M. Kabila na Sénat na bango élection ezali te. Plus médiocre de tous les premiers ministres c'est Bruno Tshibala. Donc au sein du parti aussi c'est mêmement. Loba hein Baké Kobimisa Félix Tshilombo candidat ya IDPS familial. Nazolo ba malamu un président inutile na Congo démocratique ezaya souka avec Kabila. Le Congo plus question pour vous modèle wana. Ngilanga batu lokola ba Moïse Lisusu. Boni ozo yebate. Même les jeunes Afrique outo bimisa nationalité na est de la République. Oyebi batu boni bazo kufa. Banani bazo kufa. Ce sont des Congolais banani bazo boma bango. Ce sont des Rwandais. Ah merci beaucoup. Masulu Ekine avec Rebecca Bilendo Pukuta. Ah bon mais ça n'a toujours kolanda kabiso na info 16 na ba émission na biso hein bo sepela deux fois parce que tout le bar na biso vérité. Et puis tous allons en abisso pour te, tous à rappeler contre te. Tout ça quand de moussa en abisso, des beaux mots en abisso tout ça rabat descente partout. Tout qui pas que si qualité parce que un journaliste ou une journaliste azara na pour ça la moussa na normalement. Donc voilà, des beaux mots ni les lots sous na zone ya ne si quand beau monanga une fois nan des comédars hein, to meka qui est un peu collabé sur certaines réalités où ils ont les calambo cannabis jusque là il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore et puis ebélé abatopé bazar ko ignorer. Toujours, vous savez, avec la politique, hein, il y a un adage qui dit si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Donc, nous avons vraiment intérêt de s'intéresser à ma sur les Kanamboka. Bon, si j'ai allé là, tu es pensé que l'un des comédiens, Marambolo Bézé Belé. Tu m'as dit expliquer moi comment quoi, peut-être aussi le sangoté. Mais en clair, tu es que le Belakaka, réalité, il y a faiblesse. Négativité à ma campagne sur les Kanamboka. Et là, je vais déjà procéder à dire bonjour à M. Médard. Bonjour, de Médard. Bonjour, mon président. Boni nzoto na moni ça va? Naza malam, naza nanga malam, on a kanisi pe yope lolengo ya wa ozali malam, nzoto nanga ezali kolongono. Et puis nazali ko tonda bande ko nyoso bazolanda nga na tango eza na kati ya mboka to na libanda ya mboka na biso Congo démocratique. Mbote na bino. Voilà, na bino bande ko bozolanda biso na tango yo. Boza mingi libanda mboka Europe, Amérique, Asie, Océanie, a na kati Afrique. Bobongama déjà parce que deux fois mutumsusu akozala a fongoli télévision na eboe et puis à Monica ka et puis à zapper. Non, bo s'abonner et puis bobongama parce que il y a des questions à peut-être makambo ko bima ko intéresser bino. Ndeko Médard ne bandeli ya émission nangawa na ebisi bandeko ke. Et l'autre côté kolobela lelo aweza ba négativité na ba faiblesse ya makambozo le kanambo kanabiso. Ba point kolobeleze belé. Nous allons toucher sur les élections, il y a IDPS oyo déjà ba sengaki bandeko ba kendeko déposer ba candidature na bango. Oya lingi azala banda le président Tshisekedi akufa. Moutouté Aza président. Donc IDPS c'est là qui conduit par secrétaire je crois, secrétaire général. Siko esengi ke ebimisa mo président moko o peut-être na mikolezo ya na tango ba élection pe akoluka pe a postuler tout na habité na ngambo na bino ya IDPS po ba IDPS ya misato. IDPS el Mobaki Obino Bozali, IDPS ya Félix Tshisekedi pe IDPS ya papa na biso Bruno Tshibala. Na habité na ngambo na bino candidat za déjà. Merci pour likambo etali ma ponami. Na banzi kotuna na yo ozali ko sala lokola mobu 2018 oyo élection kozala. Oh, est-ce que élection kozala te? Na yebisa yo lokola mopanzi sango. Et puis kota la processus électoral. Ce qui a solo élection ezalaki na suka ya mobu 2018 na mois ya décembre. Scénario monene zo sala na Congo démocratique na M. Kabila na Sénat na bango élection ezali te. Ngai ndeko Médard na ebisio élection ekozala te. Mbulo 2018. Il n'y a pas élection. Bonne élection à président de la République. Nous avons besoin de élection à IDPS. Processus électoral d'abord. Na kati ya IDPS tozonga. Na IDPS soki oyoki songolo pakala. O bakei pour na ba regroupement politique, pour na ba plateforme. Oyo nyonse komi ko sala masiko na Congo démocratique ezali agitation yaba médiocre. Les médiocres bango bayebi ce qui va se passer en RDC. Oyo tozo kende nango les médiocres seront tous arrêtés. Yango wana
d'un commun accord. Il faut que ndenge nini poto barre nzela oyo ezali koya na Congo démocratique pour un changement kitoko. Yango na ba médiocre se sont réunis na ba différentes scénarios na bango, plateforme, regroupement wana ezali agitation et loko moko na kati kuna ezalité. Soki tozongi na kati na IDPS. Mama na lingi na limbo lango penza kitoko bandeko bazolanda ndeko medar esengeli bayeba yango. Nako kamwa mingi. Nako kamwa mingi. Nini zo kamusa panzela biso. Ya liboso soki tozolo ba IDPS. Etienne Tshisekedi na bomo ya zongia wa le 27 juillet 2016. Aye instruire Kaboun Batu Balingi, il faut IDPS et disparaître. Et disparaître, wana, ezali ko faire plaire les criminels de sang, criminels économiques, ezali M. Kabila, na M. Moïse Katumbi, à des nationalités douteuses, tous deux ensemble. Alors, ezali soniming na kat na IDPS. Pone nazolo ba eloko oyo, nazolo bango na tina. Omoni lelo oyo, problème tozali nango na IDPS, il fallait to landa procédure exacte o ezali na kati ya ba texte na biso ya parti. Texte ya parti, lelo yo, il faut d'abord remplacer un président du parti. Mais pour to remplacer président ya parti, esengeli nini. Esengeli nini. Alors, yango na nazo senga boy que ce totali malamu, tozana crise juridique, tozana crise politique au sein du parti. Pour la jurisprudence, et qui UDPS, le les patrimoine y a ba congolais nyonso. Les parti politique y a ba congolais, un parti politique national. Presque étendu à Congo démocratique, vous trouverez l'UDPS même dans des fins fonds. Il y a Congo démocratique, UDPS existait. Ezali. Alors nayango et sengela ki kaka procédure ya malamu tokende na conclave. Na kati ya conclave et kobimisela biso directoire wana kuna tokopona batumine ya lolenge ya minoko ya mboka na biso Lingala, Swahili, Kikongo na Chiluba. Esengele ezala. Alors jurisprudence o ezala lokola ya 1994 IDPS ezala ki na crise monene kuna omonaki conclave de Mondeko ebimisaki mwana mboka Tshisekedi pe en son âme abimaki na ngambu ya Lubafone professeur Liao na ngambu ya Lingala Fone Kibasa Maliba na Swahili Fone pe Mbwankem na Nekongo. Donc esengeli toye ba eloko wana. Alors lelo na procédure nini ozomona scénario oyo Chibala uti ko sala au 36 ans auprès de Etienne Tshisekedi na habité 36 ans soki asala ki na Butuwe soki asala ki na Moye soki asala ki na Seamaye soki asala ki na Mapata na yebakate or que il est en train de faire une véritable honte ko banda Emery Patrice Lumumba pendant ndako wana ya primature lelo le plus médiocre de tous les premiers ministres c'est Bruno Chibala. Donc au sein du parti aussi c'est mêmement parce que Bruno Chibala même complicité yo pour que Etienne Tshisekedi ba kende ko bomaye na poto e banda ki na Ibiza bangono bazaki na kati. Alors tant que ba participa qui na liwa ya Etienne Tshisekedi o toujours ba lelo yo, il ne pouvait rien faire de bon que peuple congolais a sepelé nango a réjouir nango. Alors likambo ezo salama nde omona congrès na salaki. Quel est le résultat? Zéro. Et loko morote c'est un échec consommé. Oyo pe bandeko bazo sala. Lokola ba blingi na bango te. Même unité za na kati na parti. Soki boyokani batu bayokaka e ba texte na biso ya parti soki bako finga M. Kabila ki atosa ka constitution te abongo bango bazo tosa statut tozali nango na esika moko te statut le bel bino fobo kende conclave c'est ça na lobby nous avons une forte crise juridique et politique nécessairement il faut to kende kaka na conclave landanga malamu parce que article 26 na biso muto ako convoquer congrès à parti seul le président du parti loko la président tous na KDC président azate nani o ya beli liboma lobake ngai nazo convoquer congrès kombo na ye nani parce que eloko esengele salama après la mort de Etienne Tshisekedi 3 jours kaka il faut ba organe misato oyo convention démocratique et commission électorale permanente à parti na secrétariat général donc collège wana est à la mesure est à la décision est ali toujours collégial c'est-à-dire ba organe misato wana pona intérim ya sanzabo moko mais loko batu balingité
Est-ce que biso to kende na nzela liboma? Ceux qui balaient qui mbongo ya bakabila, ceux qui balaient qui mbongo ya Moïse Katumbi, pour nous faire satisfaire bango que IDPS ko kufa. Mission na bango ezalaki que il faut ba boma Etienne Tshisekedi lokola ba bomie. Bakanisa que Etienne Tshisekedi donc ndenga kufi esili na ngo, il croit à ça. L'IDPS c'est un état d'esprit. IDPS c'est l'idéologie. IDPS n'est pas la chair. IDPS ezali soukite, IDPS ezali ko sekate, IDPS ezali idéologie. IDPS ezali nini état d'esprit. Donc zera na limeo na limula malamu po et loko yo bande ko bala na ngai malamu tango zolo bezo pesa ngai na parti ezali ko po tata akufi mwana mama akufi tata mwana akufi inoko mwana akufi yaya ezali te politique ezali kambu ya idéologie la constance la détermination d'abord qui est politique qui est opposant un comportement qui est identique et comportement wana il faut ezala visible et pe contact comportement moko à titre d'exemple mutu nyonso a se prendre comportement wana comportement ni nako ya ko yebisa ngai ke lelo ba kende na élection wana ngai kuna biloko wana élection na bango wana na yebi na ngai yango te soki bakosala bakolanda Bruno Tshibala parce que Bruno Tshibala tiaki mutu makasi atiaki akanisi c'est parce que le premier ministre sort nango izawapi d'abord abuka ki lokuta batiki mususu premier ministre na lokuta o bale mbongo ya Kabila pour satisfaire Kabila koloba que non l'IDPS n'existe plus Etienne Tshisekedi est mort voilà la victoire que tu resteras en RDC pour de bon or que yango te yelelo yo les médiocres de tous les médiocres le premier ministre c'est lui et puis il n'a jamais été auprès d'Etienne Tshisekedi en qualité de collaborateur parce que médiocrité à modèle wana c'est du jamais vu oh yo peto zolanda sikoyo oh peto zolanda sikoyo izo salama entre Jean-Marc na Félix scénario quelle élection oh zoloba quelle élection est-ce que ata élection ngo na profil pour na kozala candidat na président c'est ya parti na biso IDPS profil politique za la kate profil intellectuel za la kate il faut que lokotaka de n'importe qui au sein de l'IDPS c'est comme ça il faut IDPS tamba na kate na likolo ya poto eza bongo si je comprends bien ba intéressé binoté IDPS ezakara ya Félix Tshisekedi te otokoma penda ko benga yango bongo IDPS yo ya Félix Tshisekedi wana ezo to benga mingi IDPS a limité ba intéressé binoté bah parti en fait bah lié IDPS au boza ya El Moubakene Tshibala donc bah sali maram na ndenge na bango ngana zo kama yo nana ko intéressé mutu na bango baza kuna qui peut intéresser c'est-à-dire unité za la raté yo kana na lobby na yo na bandeli na lobby boye ba boya ki unité ya parti Etienne Tshisekedi est vivant les commanditaires na structure ya scénario wana c'est Chilombo alingité au sein yo kangai malamu au sein de l'UDPS ndenge tozaliao ezala Bruno Tshibala ezala Félix Chilombo na ngambo mubaki toloba vrai au sein de l'UDPS mutakokani na Valentin Mubaki azate ya lokola biso nous tozalaki classe moko professeur na biso Etienne Tshisekedi azate mutabando bima premier na classe ezalika ka Valentin Mubaki sikoyo yo kozwa premier de la classe obosa na ye ozwa mutu moko soka zaki avant dernier na classe okende kotia ye po akamba mboka to akamba parti eko uta wapi pe ko sala maka mudelo nini okosala matin na zo ebisa yo que procédure wana yango te ndenge Bruno Tshibala a subir conséquences ya médiocrité ndenge pe bango bazokende ndenge wana ezali masano esprit Etienne Tshisekedi ezo sala Etienne Tshisekedi azalaki un esprit moko supérieur oyo nyonso bazo sala wana po basepelisa soki Kabila soki Moïse Katumbi na yebi pete tango bino boyoki yango boyoki kebe élection zo sala au sein de l'IDPS cependant que bino pe boza ba membre boza moko ya IDPS bien que bokoma retravailler na Valentin Mubaki bozo réagir ndenge ni jusque là parce que c'est déjà pour la semaine prochaine pour tout réagir nini les comités préparatoires il y a eu des pèses pour aller au conclave. Et zala kokambama na maman Kilembe Albertine. Ba keyi, ba kutani na bande ko ya limité. Félix P ayaki malgré comme qui na retard. Ba ebisi bango procédure tozo kenderango za procédure te. Procédure exacte il faut to kendera na conclave. Conclave ko bimisa la biso directoire. Soki Chilombo zala ki makasi. Aya na ngambo balubata. Soki kuna pe Valentin Mubaki aza makasi aya na ngambo basoilite soki na ngambo ya ba Congo mutu amaza makasi ayete na ngambo bandeko bangala mutu aye
ezali conclave, ezali nomination te, ezali élection ya base, et bimisi directoire. Tant que élire bango, nde kuna, nde directoire wana, ezali ko sala collégialement na ba mesure pe na ba décision, si manango tokoki ko kende na congrès. Ceux qui toke na congrès, si ko toke ko bimisa, président ya sika ya parti, nde toko tosa ye, pona ko kamba parti na biso IDPS. Wana nde ko tabula balama. Ah bongo sikoyo. Yoko yebisa ngai na modalité nini oyo bandeko bazokende biso to sali pas vers bango to kenda ki vers bango ba partenaire na biso basengi ke non l'UDPS ekoki ko tambula en ordre dispersé te esengeli bo tambula bilo nyonso elongo moko po botikela kaka une force qui est une force vive de la République. On a accepté to sali pas vers bango batokei et pas ina bango le col ils sont médiocres, ils ont refusé tant que bazon ni ma rapport deux fois s'il vous plaît. Ya liboso Tokei, Totikeli Bango, notre rencontre, Bango peut accuser en réception. Mukolo et l'équipe Mikolo, nous sommes fait encore un tour, d'un deuxième tour, Tokei Kuna, Simanango et Salinini. Bango balobi que non, balingi kaka, processus yo ya congrès babité. Tokende congrès te babi, alors c'est pour toi yako yo kana de susu, tozonga Mukolo Yamine. Mais avant que Mukolo Yamine yango, Nabutu bazo bimisanini, décision au Kende, nakati ya congrès, une décision. Oyo presse tangi oyo batino suba yebi yango que non maintenant un congrès du côté Félix Tshilombo et se prépare. Alors kuna nani oyo azali candidat yo yebi sangai mais Félix Tshisekedi le président loba bake ko bimisa Félix Tshilombo candidat ya IDPS familial nazolo ba malamu IDPS familial ceux qui bakosala scénario na bango basala mais IDPS oyo ezali patrimoine ya peuple congolais. Na texte nango un statut qui ne peut jamais être révisé. C'est-à-dire ceux qui même congrès zalaki ezali likamako kende ko bimisa kaka remplaçant le président et non ko bebisa ba texte na biso ya parti. Tala ba bêtise zo sala makuna eza soni pona IDPS na batu ya lolenge wana nazoko kamwa. C'est ainsi que tout le monde et d'ailleurs nazo kamwa ceux qui mutal. Il y a la dernière décision avant que ba kende ko boma Etienne Tshisekedi na poto. La dernière décision nommant Valentin Mubake coordonnateur principal du gouvernement alternatif de l'IDPS. Oyo ya kokamba 105 membres. Na kati ya 105 membres, il y a Jean-Marc Kabundu dedans, sauf Félix n'est pas inclus dans 105 membres. Awa déjà IDPS ya limité ezobuka déjà mibeko pe bon ezobuka te mais ebuki déjà mibeko ebuki yo ezali stati e kati penza papier ya stati ya IDPS ye moko le président Etienne Tshisekedi ya tika yango moni na tuna ki o motuna sikoyo bo continuer ko vanda boye bo tala buzoba na parce que projet Zak a postulé na élection présidentielle. Yango moni ba processus e bandi boy. Awe bandi boy. Bino bo continuer ko tala tina suka film ceux qui a postulé et tout bo tala rara boy pe botiki. Projet ya élection présidentielle pour na parti to pour na mboka. Pour na mboka. Nanango. Félix Tshisekedi. Yango na utu ko loba wa profil ezalakate. Profil ezalakate on devient président de la République comme ça. Profil ya mutu ezalakate. Na tuni au Congo démocratique, même un chien peut diriger toujours le Congo. Yango nde okanisi. Profil ya mutu ezalakate. Comment on peut diriger un grand Congo comme ça? Oh, il y a superficie, il y a 2 345 km². Donc, profil ya mutu ezalate. Il vient diriger le Congo. Bino bokanisi sous ndenge ezalaki Kabila. Et la dernière fois de connaître un pays inutile avec un tel président, pardon, un président inutile, na Congo démocratique, ezaya souka avec Kabila. Le Congo, plus question pour vous modèle wana. Plus question. Déjà parmi les critères, il y a bateau bako postulé tant que président de la République. Nazotanga parmi les critères, ne fût-ce qu'à moko oyo Félix Tshisekedi alinga sale lelo. Et ça il faut à la président ya parti politique moko boy. Vu que y a za président ya parti politique te, yango moni a lancé ba élection na au sein ya IDPS ye moko azana no candidat numéro 1 a déposé qui candidature na tango akobima président IDPS yango nde kopesa accès un jour pe na ba élection ezoya na mois de décembre awa a postulé tant que président de la République. Profil ya liboso yango wana. Nazo kamwa ceux qui ozondima Félix candidat président de la République. Bino bozo mona makambo kaka. Talo to sala masano ceux qui alingi ko sala aventure na ye asala IDPS familial na ye asala là-bas et concerné ye.
Mais UDPS, c'est patrimoine national. Ce n'est même pas lui qui peut être candidat à la présidentielle du parti. Et de deux, na modèle nini. Procédure bazo kene o wapi. Les lots, ceux qui bazo loba, même RFI lobby, ba UDPS ses amis ça. Bruno Chibala, Valentin Moubaki, na Chilombo, na Kati na bango. Procédure eza moko tozo tambo nango, il faut ne ko banda na conclave. Conclave après to bimisi directoire wana et sali intérim ya tango mukuse si manango toke na congrès à parti. Ou azama kasi bazo kima pona nini? Ba yate bazo kima pona nini? Nana zo boya unité. Soki to boya ki unité. Soki to zala ki na bolinga bande ko na bisote. To kwa ki ko sala pa na bango te comme non, il faut to zala eloko moko. Il croit aujourd'hui. Il croit aujourd'hui. Qui peut parler de Félix Tshilombo, même à travers le monde, même dans les Cambodge, même dans les Cambodge, ezali processus pour na Kambamboka, ton parti politique, même dans Bisika Nyos. Attends, la chancellerie mo ba bango. Nan ba ba. Na mboka na biso to zala nan sincère. Du côté majorité, du côté opposition. Na lobby na yo, la réalité du Congo actuellement. Nous n'avons qu'une seule personne, c'est Valentin Moubaki. Eza motuna kutu na ningaki na tuna yo eza motuna na ningaki na tuna yo na ningaki na loba mais tango yo zo en fait bon wana ezanga eza langage nanga tango ignorer Félix Tshisekedi na poste ya président de la République ignorer Moïse Katumbi parce que YP aza na ba objectif wana ya ko postuler na président de la République d'après yo nani akoko remplacer monsieur Kabila. Nazo yebisa yo soko zo kotangela nga bato lokola ba Moïse lisusu boni ozo yebate même jeune Afrique ou to bimisa nationalité na ye siko to bando kozwa même na lobité mais webi ke babiloko mususu wana babimisi nationalité mususu ko ki nango pe kozala lokuta basali wana pona ko ignorer nationalité soki papa na ye italien za lokuta yo yebite ke papa na za italien maman na za la zambienne chaque kombo nani chaque kombo nani ya maman na été hein. Boni, et ça le côté nani. C'est clair, il n'a jamais été congolais ni de père ni de mère. Est-ce que ça a congolais? To ngai inde komenda na banda oloba. Na banda ki koloba banda kala. Banda kala. Bande ko nos bazali na poto na États-Unis, na Océanie, bande ko bazolanda ou même en Afrique. Ne komenda na banda koloba na makambo yo banda kala. Na banda ki koloba ngo kala. Makambo nyonso Moïse Katumbi banda ko sala. Moïse Katumbi va se séparer na Kabila te parce que babane ko kabola ba indemnité ba pourcentage nango na ba entreprise na bango. Oh yazali criminel de sang, criminel économique. Oh wana kuna pe criminel de sang, criminel économique. Bango mibale. Qui est congolais entre les deux? C'est-à-dire les andengeni. Le comportement ya ba politicien congolais n'a jamais été correct. Ce qui est qui correct, batu balinga ko kendete na agitation et salami en Afrique du Sud autour de Moïse Katumbi parce que ce sont des inutiles. Baza ba politicien té. Tshilombo pas za ki kunana. Tshilombo za la ki awa. Ata za la ki kuna té azamuta ya Tshilombo. Ya nani ya Moïse Katumbi. Yo webi sanga nini? Tshilombo nde malunga par rapport à baona kuna. Si baza ndenge moko, baza na nzungu moko. Makamunde komedare nazali koloba awa zwa na no fanatisme na yo ya tribalisme ya clientélisme ya amitié ya fanatisme ya tika zwa réalité sur le comportement ya patriotisme tia ya combativité tia ce qui ne komedare azokosa tango ndeko medar ozoloba vérité pepo na yo osali analyse obimboka na biso po tambola bien il faut Valentin Moubaki azala président de la République mais ba effort nini Valentin Moubaki azosala parce que ba élection tozo mon a déjà saigné azo lancé propagande du jour au jour tozo landa yango na ba etano na biso ba partager les yango biso wa ba pesi biso calendrier électoral le processus ndenge ko banda ndenge ko tsuka ti mokolo to ko voter ndenge ni ko salama tango bozana bosenga ya moto akoko diriger mboka malamu feza la Valentin Moubaki dikolo ya azalo sommet ya peuple congolais nyonso bosali déjà nini to sali nini yo zo tulanga Valentin Moubaki asala nini Valentin asi a lobby mbala na mbala munoko na yenganga asi a lobby il ne peut jamais être un pneu de réserve même du régime même de M. Kabila yoka tikanga na répondre malemba nazala kimia na répondre kitoko lelo yo lingi na modèle ya bato oyo avec la CENI il y aura élection. Seigneur Wapi, Yananga qui est dans la poche de M. Kabila.
Senior wapi na lobby nango, na lobby na yo ba plateforme, ba regroupement ezali agitation pour croire que Kabila demain akoki kozala main ezali top fin. Il y a scénario politique en RDC. Landanga malamu. Et suki wana. Scénario na bango ya ba médiocre abo pia. Parce que la conséquence c'est là qui bisote. La conséquence c'est la communauté internationale. Ba moni lelo ke muto yo ba yaki ko imposer peuple congolais n'a pas qualité. N'a pas qualité ya ngonde même que non médiocrité na bango esali nini dans tout un régime et bimi lelo yo bazo mona c'est clair et ba conséquence c'est zawa ezo kende wap na communauté internationale. La communauté internationale et bimi kimpoka et bimi na tinate. La réalité c'est là. Alors j'insiste que au Congo démocratique tant où il y a scénario il n'y aura pas élection avec Kabila et la CENI. Bon, en fait, message, sensibilisation, sala. Olingo lo ba ke peuple congolais a longolais ngona mutu na e ke ba sensibilisation ni za pamba. Agitation, c'est une agitation, ça agitation tika biloko. Bongo soki ka élection salami na modi. Nani nazo. Na lobi na yote élection ko salama na nani. Nanga te Kabila te. Nanga te Kabila te tala babiloko. Est-ce que maman yo yebi calendrier électoral. Ceux qui bango bazolo ba ke non, on doit respecter, nous respectons tel que nous sommes là, tous qu'on respecter accord. Accord to comme na mbulo. Mais le to na président Moussa Sika. Président Belabima qui na septembre il y a 2017. Le 2018 mais tozo ko na kati ya processus ya transition. Et ça makambo ya kosaka na mboka te to sala ba aventure na bango ndenge singeli. Aventure na bango c'est Sili. Avec Kabila il n'y a pas élection, avec la CENI, n'en parlons même pas. Tango ba parti politique ezo sangana hein ba bimisi ba mibeko ezake fo ba parti politique sangana sous forme ba regroupement et tout du genre jour à l'élection ba parti ba kobimisa bato ebele bangwana nde ba kozala au moins hein na ba candidat ebele ba ko retenir ba candidat na bango na ebite bino analyse wana tango bino boyoki yango botali nanu makambo ngo ndezole kana mboka na biso buso vandaka pe bozolo baka yo na ebisa yo d'ailleurs biso IDPS c'est plus qu'une plateforme. IDPS c'est plus qu'une plateforme. Yo kanga malamu nazo répondre bande ko bolanda ne komedar IDPS azali plus que plateforme. D'ailleurs, basala alliance te ba regroupement te avant l'élection salama. Bozo ko koti ça ba inutile. Le manque de poids politique. Bozo luka bosa se bosa associé na bango, bobo kende na bango no lenge. Abango soki mutu moko abimi c'est parce que c'est une plateforme, c'est un regroupement et aye na bino pe abimi, tango abimi akomi au député. Il est lobby au ministre akomi bo pesa nga fonction songolo télé. Et tel bokobo parce que bozaki na kati na alliance. Alliance c'est avant les élections et sala makate, il faut que ça l'alliance après les élections. Oyeba oyo abima ki na makasi oyo abima ki na batuboye, oyo abima ki bo ndebo kende na bo sala na le côté. Na lobby ezali ba agitation. UDPS c'est plus qu'une plateforme. Ngai inde komedar membre ya UDPS na kotala nini? Natala Palou? Tona kende kotala PPRD? Ba MRC bango ce sont des groupes armés transformés en partis politiques na kende kotala bango? Ngai inde komedar natala biloko pamba wana kende bango wapi? Na kende bango wapi? Wana ezali agitation pamba. Ngai nazali mwana classe Etienne Tshisekedi. Avant l'élection basalaka alliance T. Ngai plus qu'une plateforme IDPS. Na kende ko sala na bango nini? Et puis avec qui nazo ko insister avec Nanga et M. Kabila, il n'y aura pas élection en RDC. Waneza malobo yo lobi mais tokozwaka pe mikolo koya tokozwaka pe point de vue ya bango moko ba membre à CENI ba mekana ko expliquer biso pour jusque là partout aux autres tambo la peuple congolais na ba doute toza déjà na mois de mars est-ce que na décembre est-ce que mituneza ko tuna mebele mais réponse na yango tokoluka penda membre moko à CENI pe akoyebisa biso malamu il fallait bokene koluka Nanga bokoluka Nanga. Luka Nanga, c'est lui le responsable qui nous a dit. À ça là qui point de presse, na ba confrère bande konabiso mususu ya presse de Eliezer Azalaki, de konabiso papa Molière Azalaki, et puis na bande comme mususu ya presse et puis a expliqué qui kaka a insisté qui pe a ebisa ki biso élection eza.
alakisaki biso expliquaki calendrier bimi expliquaki apesaki ba détail nyonso oyo ezosala ke élection ezala au plus tard na décembre awa élection ezala respecté tango yozoloba bongo eza kaka nde merci d'abord nazonga nano mwa nsima soki olobi bongo ngai na kotuna il n'y a eu qu'un seul agrément pour l'UDPS UDPS bar Tshisekedi esuki wana il n'y aura pas 2, 3, 4, 5 IDPS. IDPS kozala kabe moko oyo kokota na processus électoral na bangote processus électoral oya solo ekoya avec bato ya solo balingi kozongisa mboka na biso na nzela mais na lolenge nini na lolenge ya IDPS oyo tosi statut ya parti ezali ya na scénario na bangote parce que bazana ba nyongo ya bato basi bale il fallait basala Etienne Tshisekedi est mort bino bozo saka na Etienne Tshisekedi te bozo sala ba scénario na bino pamba ba aventure que oyo que Bembe Etienne Tshisekedi ezala kaka eza ko sujet na ligne te tozongisa même tuna kaka po déjà to mona na ba publication na ba Facebook ba WhatsApp tombo na cimetière ezali ezali est-ce que ba Belgique ba ko témoigner na ba na Europe yo tout na moi na Belgique ngai yo ndeko medar na zone biso ke ezali OK wana eza ba sujet to kozwaka yango mukolo nzoto ya Etienne Tshisekedi ekoya na Congo ba oyo bazokoka koloba sembo te na likambo na parce que ils sont participants de tuer Etienne Tshisekedi yo kanga na ebisa yo bao bazoloba vérité place wana te yoko yebisanga nani premier ministre soka kosaka il a fait 36 ans auprès de Etienne Tshisekedi soka zaki mobali akende kubimisa nzoto aya na nzoto Etienne Tshisekedi bakunda te tozonga pena na likambo na ye buzobo eleki na primature na ebite tango taliba video bitumba na primature landeli toyoki mwana ya en fait beau-fils ya premier ministre nde abundisi ezaki dirkab na yeba weleli boye tango yoki yango ovandi ojijaki mboka na biso to bakonzi ya mboka na biso ojijaki bango ndenge nini jusque là na jije bango ndeni bongo médiocre musala na yeba na ndeni ba médiocre musala na bango yeba na ndeni le menteur musala na bango yeba na ndeni si musala na bango yango wana primature bokende kubunda na primature pona mutu ali ko effectuer voyage privé mbongo ndebima ya primature si ya eza ko lakisa que non c'est la médiocrité il fallait ba symptôme nango to ba résultat nango ezala palpable yango nde bomoni eza mabete il faut banda ko juger bato celui qui était vrai collaborateur de Etienne Tshisekedi vrai membre de l'UDPS avec un comportement digne d'un comportement ya politicien na modèle wanate oki makama nazo bisa yo comportement ya politicien ezalaka identique et surtout mutawuti na kati opposition wana nde mutu bakoloba ki azalaki vraiment na UDPS il était collaborateur de Etienne Tshisekedi sina modèle wana et puis bela bato baby sibiso que soko kena primature kuna mbe baluba non seulement baluba ya ekolo mais baluba ya ba membre nyonso ya famille nde ba travailler qu'est-ce que nepite bino pe ba pesa bino tant que associé ya IDPS bozwa ta moi poste te ta mutu moko ya el mobaka azwa poste te na primature nalo mama na lingi na limbola yo kitoko place wana parce que na moni ozozongela nga place wana nous ne pouvons pas participer à un groupe de gens qui ont comploté contre Etienne Tshisekedi maire contre la mort d'Etienne Tshisekedi. Yokana bisayo, comment on a makambo Etienne Tshisekedi eloko kosanga ngote? Est-ce que Etienne Tshisekedi avait laissé Bruno Tshibala na primature? Pas qu'on satisfaire M. Kabila. Hein? Pas qu'on satisfaire M. Kabila. Mission na bango ezalaki IDPS Etienne Tshisekedi a kufi IDPS pe abo pia. Yango azoko sala médiocrité na ye, yango à la une. Est-ce que l'UDPS n'a pas évité que c'est un parti politique, il y a espoir, il y a peuple congolais pour les changements? Qui ne sait pas? Et d'abord, c'est un parti politique, il y a progrès social. Qui ne sait pas ça? S'il était vraiment membre d'un parti politique, il y a progrès social, l'UDPS, est-ce qu'il y a encore ça la médiocrité? Et le Kakoli Ezali? Et le Kakoli Namboko Ezali? Toli Futa, Yabasali, Ezali? Au moins, il place dans un Au moins, il place dans un Est-ce que c'est dans ça? Ngande komedera nazoko sa yango wana te yango wana musala na bango c'est clair
Motuna mususu ndeko Médard bosangani ya bakonzi to ba autorité oyo balandela kape bamboka ebele ute ko sala moto ya Donald Trump na États-Unis d'Amérique pona ko luka pe ko bimisa ba décision etali République démocratique du Congo na ebite soki ko limbolela biso message bimaki na bosangani wana penza. Ngai na koloba nini? Ngai ndeko Médard na koloba nini? Makambu ya Congo démocratique Kobanda ba grande puissance. D'abord, communauté internationale, kabone bitel mitas. Eteni al yambo ezali ba décider. Yami balé ezali ba lobby. Yami sato ezali ba exécutant. Ceux qui bazala qui correct. Et s'ils ne mangeaient pas avec Kabila. Bazala qui n'a pas même mise na Congo démocratique. Même bo baza en cours, même bo baza honoraire. Mais le makambu ya Congo démocratique c'est là kala. Parce que tout le monde sait bien que ba banda qui ko bénéficier na Congo démocratique. Ba banda ko ya ku se ressourcer na Congo démocratique. Oye mobola obimi oyaki na lipapa oye na putulu na nzoto lobi obimi awa okomi monsieur avec beaucoup de respect babimi parce que tu viens de la RDC donc batali mutu nyonso ka wuti na RDC soki okomi mutu ya misolote soki okomi na valeur o ya bonzoto boyete nana kondima yo ba qu'est-ce que tu es allé faire en RDC parce que en RDC ezali valeur ya nini on dirait il faut aller faire de n'importe quoi pour comme mutu ya solo alors moi soko lobi bongo nga nazali ko kamote parce que na pe se réponse parce que bango nyonso na lobi na yo même ba responsable en cours en exercice soit ba honoraire même ba organisme même ba institution internationale comme internationaux bango nyonso bana ko ya ku se ressources yao yango na mais donc exactitude il y a aussi un changement à Congo démocratique il faut faire des délais en délai il faut faire de temps en temps des dates inutiles et ça les compromisser parce que tout le monde était en RDC. Est-ce que nous avons la volonté à RDC? T'as là pays inutiles qui ne produisent rien. Oh, y'a ko tia ngo ataka na mokilité. Li kamona bango soke ya ka mbala moko ba mimi. Président Gambien oyo ki makamba salaki. Qu'est-ce qu'il a été à la longue? C'est pas longo le lokola mbinzo. Ah bongo siko ya Congo démocratique. Robert Mugabe. Ozomona makamba leki kuna te? Asuki wapi? Ya longo ete? Boni ya Congo démocratique. Parce que tout le monde ici était. Bazui code minier, ba teki yango, ba bouger yango, ba bengi ba inutile, likolo ya fauteuil. Fauteuil ba vendeli. Ndele lo comme likambo yambe, mabe parce que oh ba réviser, ba salani. Oki tina makambo zali, na mboka na biso tina nango de yango. Moto batinda ki po ya kopesa message na wezali président de la République par rapport à ba décision e utaki kuna na bokutani wana, ayaki te po na nini. Mama na kolobani. Nga nazana ya no penza ya kopesa yo place wana te po bango moko bayebi po na nini ayete eza peuple congolais azonyoka mate na makanisi na bango wana peuple congolais abandi ko nyoka ma parce que bon mengo eza na mboka na biso awa ezali kopesa mutu nyonso pasi oyo France malamu ezala na France oyo na Allemagne malamu ezala na Allemagne oyo na Belgique malamu ezala na Belgique na États-Unis malamu ezala na États-Unis na Allemagne malamu ezala na Allemagne bango nyonso malamu esengeli za la bongo mais soki na Congo démocratique bango ba sepeli yango te lokola ya Congo démocratique parce que za mboka modèle wana bazomona kaka po ezala bongo mais za modèle wana te hein nde yango wana ozomona haya kopesa te na est de la République oyibe batu boni bazokufa banani bazokufa ce sont des Congolais banani bazoboma bango ce sont des Rwandais ba Rwandais bazoya ba bomi ba Congolais na bamboka ba longoli bango bazopola bazo pola même bakundi bangote respect même ya mokufa ezate bazo pola wana ba Rwanda ba ingeli na mboka na biso mais ba yango ata 1 cm près ya mboka na biso ko tikalaka kozala na balkanisé te tiango na mutuna yo Malamu ndeko Médard voilà na bandeko bazolanda biso nebi ke boza vraiment ebele et puis bolingaka penza ba masolo oyo tango tobetaka masolo ya kine mingi na ndeko Médard bomona ka yango motu ya makasi parce que ba vérité bimaka moi mingi et puis ebele ya batukutu ba ignoraka il y a des gens qui critiquent il y a des gens qui veulent bien savoir nete ba papa initié azaka toujours na besoin yeba au sein de l'IDPS Rebecca eloko nini ezoleka nini ezosala nini boye ezalaka vraiment malamu mingi. Bongo tozo poussa na penza petit à petit à la fin de notre émission vu que à la télé nous travaillons derrière les temps et bolandi mingi penjo zalaki explication
et un décomédard. Et je pense bien que vous retenir quelque chose. Et puis vous êtes informé au moins de quelque chose. Na bande koneti kamenete mbola descenda Simo Kimbango. Nebi kolinga ka mingi kolanda pe koyeba. Ni nezo le kanamboka. Na maître Hakim Kabongo le préféré. Je crois qu'on a une explication un décomédard. Bokangi pe lo komoko ya motuya. Sinon, aussi, si nous tenons à couper ces sous de comédar malobane. Évitez ce qui est au résumé. En fait, aux analyses cambo, jusque là, par rapport à si j'ai n'habitué à les actifs, tous les belles ali ban négativité to lobeli, hein, parce que tout comme na souka, ou les ali ban négativité, na ba faiblesse ya marambozo les kalambo kawa. Ce qu'on a sous na moi reproche moko, ton message moko aux a besoin. Peuple congolais azana libanda mboka. Azana besoin yeba nécessairement pour lobbyer dans la tech et to biso na ba diaspora to yeba quitter. Lancer un message wana en tout cas. Non, message Zani. Il n'y a pas un régime à sauver. Ezan est le côté. Ezan est le côté. Mais nazo regretter ceux qui ba congolais de l'opposition qui se disent ils sont opposants. Au tala ba comportement na bango mawa. Lobby bazala qui en Afrique du Sud, lobby le baouti en Afrique du Sud, encourager qui? Plus médiocre que Kabila encore. La personne plus médiocre que Kabila encore. Wana ba Congolais, oh, bazali vraiment, ba humoriste. Oh, biso toza ba opposant. Opposant, oh, wapi. Eza soni na mboka na biso. Makambo ezo leka na mboka na biso, donc, Congolais alingi ndeko na ye Congolais te. Alingi bongo te. Congolais alingi kaka soki mutu amemi ya lobi kaka to kendero bo matata na mama na yo na ndeko na yo likolo ne fiske ya rien du tout yepe a kangami na sima parce que ngai naza Congolais ngai na kende ko yingele sika Moïse azo kutisa batu mbongo ya makila ya peuple congolais bozo lia yango sor nango ezanini. Les médiocres vont tous dégager ensemble avec eux. Eza la opposition, eza la société civile. Côté angamu na bako na kututo kolobate. Bango noso bakotika mboko. Et pe bako bandako kangama. Parce que mboka soki impunité ezali ko régner. Sans justice, wana ezambokate. Wana ezambokate. Muyibi babenga kaye muyibi. Mobomi azali mobomi. Mutu azali ko violer yeba lolenge na ye. Akoki ko se retrouver te na lolenge mboka sengele tambola poke de liboso bato modele wana bazali ba foutu, ce sont des antivaleurs. IDPS botama pona likambo ya ba antivaleurs. Tokoko ko marcher na bangote. Ils sont dans l'IDPS bazali pe na mboka tozo mona bango de part et d'autre. Donc sengeli bino bande konanga na libanda nazo koyebisa bino. Bande komi kuta bando benganga même na téléphone babenganga lisusu te parce que bakanisa ke biso to landa modele wana te. Awa biso to liaka na biso matembele. To liaka na biso pondu na biso. To liaka ko esengeli pona biso. Mais to kotika mboka na biso ekende te. To zali awa, to zali ko lutter pour bino de to yebi. Lo lenge na bino kuna to boya yango te parce que talaka ndenge bobimaka na mboka, ndenge bokoma kuna ezali mabete. Po bino nyonso boza na souci ya kozonga na mboka. Eza solo. Sengi na bino ndenge boyiki mpiko botikalaka modele wana pona mboka na biso Congo démocratique nazo pesa bino longonya na obozo sana libanda mboka bande ko mangai bo continuer ce bongo ezali esengo po mboka na biso Congo démocratique po tozali sous occupation soki to longwe na lolenge wana na banzi na mboka na biso nyonso tokoya kozonga awa mutu na mutu akotia 1+ na oyo aza na bongo na ngopo na bongo na yepo mboka na biso Congo démocratique ekende liboso donc ekozala malamu. Pour na bande konabiso nyonso il faut tous abiso na lisanga wana c'est une force pour loba tango to loba que main d'œuvre wana ndeto bandi ko benga batu oyo bamboka na bango ezana lokote ba ko sana mboka na biso Congo démocratique mais Congo démocratique eza biso moko. Ok, merci beaucoup de Comedar. Quelques dédicaces na bande ko nyoso balandio ba o balandaka o mingi ezala ka bien pe tango zo pesa bango mbote. Merci hein bande ko bazolanda ngai na zo pesa bino mbote mingi. Na bandi na professeur Kiringa na Canada na pesi mbote mingi vraiment lokumu continuer bongo eza musala na yo na kena docteur Vango na Afrique du Sud biso nyonso nzela ya conclave ezali lokumu ya Congo démocratique parce que za droiture ya parti totalement c'est bongo na ye na mboka na France nazali kopesa papa Nestor Ngoi mbote mingi docteur
Mabondo na pesi opembote mingi na pesi maman Louise Yanzambe na pesi opembote mingi na pesi ndeko JP vraiment esengo JP manga vraiment lokumu mingi bokoba se bongo papa Nestor nazali ko pesa bino nyonso mbote mingi bokoba muto akolemba zalate mama Madonna Londres nazali ko pesa bino mbote mingi ndeko ngwemi na kobosa na kayote ndeko na pesi opembote mingi nazali ko pesa ndeko ikala na pesi bino nyonso mbote mingi bozala malamu mutu moko akanisa te ke ndeko medara azali ko bosa na biso Edi na Canada ndeko Edi Benga loba biso nyonso tozali kozela pe conclave tozala mbote na esengo nyonso esika tozali esika bino bozali baoyo na bosani peut-être na kombo mais nayebi ke baoyo nyonso bazali kobenga nga butu moi nazali kopesa bino esengo mingi vraiment esika bino bozwami lokumu ya mboka na biso Congo démocratique ezali na nzela na constance détermination engagement dans l'idéologie ya parti pe ya mboka na biso Congo démocratique poto kende liboso vraiment nazali kopesa pe mama Ngalula Mpandangila na pesi opembote mingi mama nazali koloba bobenga pende komedar ezali mabete nazali kopesa bandeko nyonso yo tango mosusu bolobi ndeko komedar abosani biso na bosani binote esengo na biso ezali esika moko vraiment tokende liboso tokangama na vérité ya mboka na biso Congo démocratique. Merci na bino nyonso bandeko pe bazaka na besoin babenga o lisusu o bazana ba contact na yo te na ebite soki oko se permettre ko pesa bango ezali ba contact na yo pona ba reproche peut-être ba appui ba soutien il y a même moral intellectuel et tout et ça la rappelle malamu merci na pesi ba numéro na ngami balé yali ya yambo ezali plus 243 9 700 19 680 na bandeli yango plus 243 9 700 19 680 Yami Balé plus 243 89 72 46 571 na bandeli yango plus 243 89 72 46 571 wana ndeko medar. Ok, malamu mingi na bandeko nyoso bolandaka Rebecca Bilendo Pukuta. La Servadi, hein, en tout cas moi vraiment c'est une grande joie pour moi de savoir que je suis devant nos téléspectateurs que j'aime beaucoup et naïb sarabino tango nyoso ke na linga rabino mingi. Tango tobetaka masolo ya mboka elakisi ete marambo nyoso likaka na mboka etali biso etali bino. Bozalaka na habitude ya ko ignoraka makambo zoleka na mboka te parce que tango yindaka na niveau ya Kinshasa même bino bato bozaka libanda mboka mitema na bino ezaka na kimia te et comme la rabiso mingi mingi ceux qui marchent likambo moko ezoya na kini ya munene makasi to mona rabakata rabiso ba connexion ba sala o ba kokaka kosala mais bino bato bozaka libanda mboka bozalaka mitema na bino ezaka na kimia te soko moni zo benga ndeko no moko numéro zoleka te otali numéro ya Rebecca Zawana journaliste allo mama Rebecca Kinshasa boni toyoki boy la kisite marambo nyonso elekaka na kini en tout cas etala kabino mingi sinon bo s'abonner bo continuer ko s'abonner na wezali chaîne YouTube na bino Info 16 pour na cause la plus informé encore bo tiki la biso ba message na bino na o esengi ba suggestion ba remarque na marambo nyonso boko komela biso biso tozawa na pona bino e na pesi ba mbote mingi na bandeko nyonso bo mesana kolanda biso mingi camionnette mbola descenda Simo Kimbangu mon vieux en tout cas ba mbote belé na Kim Kabongo les préférés na bandeko nyonso bazana 4 Europe, hein, boza vraiment ebele na pesi mbote pe na bandeko bazana kati États-Unis d'Amérique na moni famille Pukuta Mobimba Patricia Lelo Pukuta Miriana Pukuta Timothée Pukuta Mami Pukuta Delphine Douboula mon beau-frère Jolina Ntambo ma belle-sœur Ferdinand Mabiala hein, mon beau-frère aîné et Chris Kunku mon beau-frère chéri ainsi que ses enfants Blancine Kunku et Christelan Kunku na linga kabino mingi bana na nganya so Julia Diana Rosé Nathan na linga kabino mingi na famille Pukuta awa na Kinshasa na bandeko nyoso bolanda kabiso Patrick Valencio na bosani binote Marcel Bikolo Kolo depuis Suisse boza penza ebele sona bino bando tanga bakombo awa na kobosa na misusu mokondi ya ba terroriste boza ebele en tout cas sinon pour aujourd'hui hein, nous vous disons au revoir hein, parce que émission yo nabi ke sali bino penza plaisir mingi papa Anissé mbote malamu na bosani tonton Mwinga mobile ya Sérieux Makasi coordonnateur et Info 16 Aaron Lubamba qui est derrière la caméra. Na équipe Mobimba,
ya bapandisango na kati ya chaîne YouTube na bino Info 16. Napesi bino pe mbote. Au revoir.